MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Mbote wa MDG TV mafuta ya sika nzama mona papa mbolela ngai bino isikenya saison bino to lisusu lelo tozo continuer kopesa bino basango pe kopesa conseil na cadre ka actualité la saga continue hein? Il s'agit de la malédiction de Maman Olangi Oyo Mokilizo Olobela. Et moi je dirais il y a Maman Olangi Kakate mais Toyo Kanano to ça l'analyse. Vous allez vraiment passer en Bible Zolo les sages écoute et il augmente son savoir. C'est vrai, c'est tout à fait normal tous allons avoir opinions différentes avis différents et zalaka. C'est tout à fait normal Olinga. Peniel topo linga Mike na mabe nae na malamu nae est normal mais néanmoins na osenga ka bandeko tous ala tolérant. Ouais, constat ezaki bato bazoya akoyoka te akolanda même pe émission taka tali miniature atali titre aina commentaire abandi kofinga bandeko toyebi eloni ezoleka entre Mike Alamba na Peniel to na tina robeta lisolo ya kobandela makambo kilikili te. Les amis, parmi les messages Peniel a checké dans les réseaux sociaux, c'est vrai on n'a pas eu le temps peut-être de relebela nyonso to zape na temps peut-être été. Mais néanmoins, oyo nzamba permettre de relebela to relebela abetaki lisolo ya Enis oyo mutu nyonso congolais nyonso ayebi Mike Alamba ayebi ke Mike azala proposant ya Enis Olangi. Na mukuse Peniel alobaki ke Mike po abalaye vi ke ba parents na ye ba yoka pe lisolo ya Enis bayebisaka ye asilisa nanu likambo ya Enis bongo aya ko bala mwana na bango. Bato bazo ko blâmer ba parents ya Peniel en disant que bayebaki ke Mike azalaki na mwasi pourquoi bakotinda ya ke boya mwasi wana po ko bala mwana na bango. C'est que baza ba parents mabe baza basel na nzambe ya ndenge nini. Mais Mike n'était pas marié à Enis libala ba forçaka yango te. Libala ba forçaka yango te soki moto abali nano moto te eza libala te fiançailles ici la rapé. Donc na côté wana toza na tina to blâmer Mike te pona abalaki pona akendaki koboya comment dirais-je que pona ba parents pardon ya Peniel excusez-moi koloba na Mike asilisa likambo ya Enis avant bala mwana na bango. Bien sûr Mike et Enis n'étaient pas mariés. Donc il y a tina pardon ya blâmer ba parents ya Peniel ezate par rapport à likambo wana po bato belé ba lobi ke koma ye atindaki Mike akende koboya nano Enis po akobala mwana na bango. Soki pa bala Peniel teta musu pene Enis balinga babala na te certainement parce que soki Mike alingaki Enis to zena posa kobala Enis alinga bala Enis alinga kelinga Peniel te. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maman Olangi n'était pas d'accord. Avant de commencer pourquoi et là on y est qui selon Peniel Mike atindaki pasteur Moïse Mbiye akende ko convaincre to pe ko yebisa Maman Olangi ke Enis a trompé na nani a trompé na Moïse Mbiye. On a selon Peniel a trompé na Moïse Mbiye.
yango moyen Mike abala ye eza te. Selon Peniel, effectivement bayokanaki ndenge wana esalemaki bongo. En tout cas mutu na ngai eza kopela moto na makambo oyo parce que mambo ebele Peniel alobaki ezaka ya solo. Likambo esali nga somo mais bon nakotala mingi na kati penza te parce que yango ndete na yeli soki eza vraiment ndenge wana anseke mokili matata. Nakangi parenthèse. Bandeko, Mama Olangi alakela Mike Kalambai mabe likolo ya Cher. Moi j'ai vu la vidéo, nga so na moni te na lobaka na kosaka te ke na monaki. So eza lisolo babetelaki nga na lobaka no eza lisolo babetelaki nga na yokaki. Mais so na monaki na loba na bino na monaki. Ngai na landa vidéo wana. J'étais pas trop Mama Olangi na banda olanda penza biloko Mama Olangi trop te. Mais c'était par curiosité. Ndena lukai ko kene kotala vidéo wana eza vidéo wana. Eza vidéo o Mama Olangi a crachaka sur Micheline Chabane. O afinga Micheline Chabane longi mabe. Abimba la liboso Chabane apakola poudre eza ye Olangi mutasombelaka Chabane. Ba betelanga lisolo te, moi j'ai vu ça. Moi na landa émission wana. Ba mema bayana mama moko. Ba matie likola Cher. Mama na loba comment est-ce que tanga voyage ke ndaka poto ndenge ni Mama Micheline na bonoke bimaka na mobile na ye. Bala misala bafunda likolo ya Cher eloko wana eleka. Et salanga somo salanga nzoto malili elekela ngai. En tout cas côté wana naeba te Mama Micheline non na mokilo bato baza. Malgré ça atikala te ko manquer Mama Olangi to ozala ingrate. A reconnaîtra au contraire que Sokaza Micheline Chabane c'est grâce à Mama Olangi malgré tout ça. On est avec parenthèse. Donc pour dire que moi j'ai attesté ou encore j'ai vu cette vidéo. Dommage que na meki ko lukango na forme nyonso na YouTube na moni yango sauté. Certainement tam suba longola yango. Mama Olangi na kanda amata na Cher alakela Mike mabe. Abakisa même na suka lobi Mike okeli felo. Abaki nzambe alakisaki Mike il faut se repentir et puis alukelongi nzambe. Sinon ta okeli felo. Nous savons tous Mama Olangi était servante de Dieu. Et donc no comment. No comment. No comment. Alakela Mike mabe pourquoi? Dès le solo to ko beta. Mama Olangi alakela Mike mabe parce que Mike asakana na mwana na ye. Tout le monde sait que Mike Azaki fiancé et proposant à Yanis. Fiancé même si je pourrais dire parce que Baye. Pour ça, Mama Olangi a commencé à nouveau la kele mabe. Et ça parce qu'il y a combien moi n'en ai investi ça dans la vie à Mike. Fiançailles, c'est vrai, ça li balate. Mais utiliser une personne au yebi ko bala no été c'est méchant. Mike savait qu'Aobala Yanis te. Mais a utilisé moi la batuti na suka. Plus grave, akenda obala, a ebisa epete kena ke bala. Ça c'est plus qu'être méchant. Po Mike azala Mike Kalambai, po Mike bimana miso batu, po Mike yeba na bandeko, c'est Enis Olangi. Enis mama bango azali na mbongo ebele bandeko to yebi. Enis azala ba maison na ye, na yebi azala na boutique comme ça. Ye muto abanda ko latisa Shekina musique. Ba musicien ya Mike Kalambai c'est Enis muto abanda ko latisa bango. Mike abanda roulaka na Mercedes ya Enis. Kinshasa mobimbe yebi. Mwana wana pesa Mike bambongo. Abetisa Mike ba concert. Concert il paraîtrait à monene ebimisa Mike. Mais gars ce que loko nini c'est Enis qui a fourgué qui était fournisseuse. Apesa bambongo. Asala nyonso esengeli mwa sasa pona mobali. Tango lingi mobali. A investissa na vie ya Mike. Pour Mike akoma Mike. Et na suka nango Mike va lui décevoir. Ezala choc ya vie na ye. Ezala choc ya vie na ye. Raison pour laquelle Mama Olangi a hésité à rater. A lakelaka Mike mabe. Mwana mwasi na komba Matika Lombo. Mati azaka fiancé ya Mike. Bato bele bayebi Mati.
abanda pe koyemba na groupe ya Mike Kalambai. Matia akenda kosuka na Lubumbashi abala na ye pe. Matia alakela Mike mabe mpona déception azwa epai ya Mike Kalambai. Bible ezoloba lelo o bandeko acharnement contre Mike Kalambai. Que dire? Bato na gauche baloba mabe, na droite baloba mabe, bato babimisa ba secret mabe. Alalaka na songolo abimaka na pakala. Bible ezoyebisanga le malheur n'est point de la poussière. Tant que totali parcours à Mike, totali passé à Mike, tozomona certainement bisika malheur ezowuta. Toza pona condamner Mike te. Pour tous qui vivent, il y a de l'espérance, dit la Bible. Mais la seule solution pour la Mike Kalambai, il y a une repentance sincère parce que sinon, il n'ira pas nulle part, malgré tous les efforts où il y a au sale. Bandeko nange eza pasi eza mawa. Qui sait? Ta musu ba malédiction na mutu salike. Asa ba erreur trop na vie na ye. Parce que na logique, faut le cas réparer nanu. Source bisike wa wuti. Bisiko atiki mbeba. Ange akutani na gare na désert. Aotu na d'où vient-il et où va-t-il? Normalement, il fallait bisika wa wuti wapi. Matuni d'où vient-il? Pour lui montrer que bisiko wuti otiki mbeba esengeli obongisa mbeba wana. Bandeko passé rattrapaka. Ebele toyeba te. Ebele tozala teti. Ebele tokanisaka ke ah bon. Après tout na mutu c'est vrai na salaki mabe mais esimba karate. Tant que bongisi te esimba te. Soki bandeko na ngai nayaki nasala émission fa nasala on depuis semaine passée. Eza pona loba na mutu nayebisa mutu moko ovi mambo ezosimba te. Mambo etambola te, mambo ezokende ndenge mbilinga. Tala esika owuti. Na passé na yo otiki nini? Oya poto ta musu na mbongo ya mafia. Bosala likelemba yo omeli baninga. Oeskrokaka oyibaka. Nde mbongo oyo voyage nango. Tala vino compliqué. Tala ti bando ya soki combien de mbula ti lelo même mokanda ya une semaine ozwaka te. Na passé obando va nda wa grande sœur na yo. Obimana na mobali na ye. Ovana nda wa tata mwasi na yo. Olalaka na mobali na ye. Ovana nda wa ndeko na yo. Olalaka na mwasi na ye. Na famille na bino oviolaka petite sœur na yo moko azala demi sœur na yo. Na parcours na yo na passé na yo okotaka ndako ya nganga. Tu as toutes choses interdites. Les amis, il y a de ces choses-là. Tant qu'on répare, tu peux tout faire. Les amis, Mike n'est pas heureux. Bolinga te. Atambongo ngonde bozoku misaki aza millionnaire. Pona okai batu balobi Mike aza millionnaire. Penyelo ke no comparer millionnaire na mibala bateki makala. Mobali ozo kokumisa moteki makala. Oke no boya mobali ya mbongo lokola Mike, l'argent ne fait pas le bonheur. Mike n'est pas heureux, les amis. Bota vie à Mike. Bota la vie à Mike bandeko na ngai. Lelo o ba témoin oculaire. Pe auriculaire bako bima de gauche à droite. Faut mona ba émission zo salema na ba réseaux sociaux na ba TikTok. Ya ba membre ya ba famille oyo Mike abomela mabala. Bandeko. Pona bato oyo bazoloba keno penela okosele makambo nayebi te. Tango baomona to bazoka biloko wana baomilobela nini. Ba membre ya ba famille o Mike abomela mabala. Baobima po ba se plaindre balela. Ndeni bandeko na bango bakoma metele ngano. Croyez-vous que la vie de Mike sera ekozala malamu? Eza malamu te. Mike a besoin de Jésus. Quand nzambe muto kondanaka te, peu importe mabe osala. Saul de terre sa boma, mais plus tard, il est devenu apôtre Paul. Et c'est Nzambe yaka lobi kwa Mike elo musute.
Donc tout ce que Mike a besoin de faire, c'est de se repentir sincèrement et de chercher la délivrance. La délivrance est biblique et c'est une nécessité pour tout le monde sans exception. Pasteur, moi Nzambe chrétien et moi si mobile ministre de Dieu ou pas, tout le monde a droit à la délivrance. Tout le monde a besoin de la délivrance. Sans cela, ou encore tant que Mike a se repentir dans le canal de délivrance, te bande konanga tozaka a abondi melanga. Attention mamba penel eleki. Tope penel abimi na vie ya Mike. To penel atie sous zolo ta tikali koya na réseaux sociaux ta beti lisolo ta lobi te nini te. Bandeko. Ba mambo bandaka Olanda Mike. Pourquoi? Parce que passé ezo kangaye. Mike a fait trop de tort, surtout aux femmes. Anio kolibasi. Anio kolibasi. C'est vrai, baswana bazali pe na part na bango responsabilité. Mais quant à lui, na part na ye pe responsabilité. Azali na conscience. Ya koyeba ke eloko oyo ya malamu te. Eloko na kosala te. Eloko na meka te. Eloko oyo na bongisa. Bandeko nanga tosalaka analyse par rapport à oto omona na oto oyoka. Mamolanga lakela Mike mabeli kola cher. Malédiction ya mamolangi ezali na cause. Bible ezolo balanga malédiction sans cause eza na effet te, mais soki cause, ce qui veut dire soki cause eza effet kozala. Et mutu munene lokola olangi yosho. Nous savons qui elle était. Siko plus malédiction avec cause. Nicolas via Mike Kalambaye. Croyez-vous Kalamba ozalara bien? Kambala ozala hérité. Mais tato lo baba amba boy bat bo kansa ke non. Nous on est contre Mike. Tolingi baboy côté concert. Tolingi to détruire, tolingi Mike akufa loin de là. Au contraire. Ba acharnement. Ba insulte. Ba rejet. Nde il faut savoir que Mike azongela Nzambe. David, la plupart ba psaume na comment on a ba moment ba rejet. Et celle appui, celle secours n'est à Nzambe. Dieu permet des fois ba humiliation, na ba problème na ba vie na biso. Kapo a attirer attention na biso. Surtout sur amoni ke liboso et a malamu te. Malheur moko ezali. Nzamba zala na biso besoin na biso to se repentir. En dépit de tout, n'oublions pas que Mike a la grâce de Dieu. Et par cette grâce, beaucoup de vies ont été impactées. Nabanzembo yemba. Pas soigné que neka pamba boy. Dieu est tellement amour qu'à lingangote. Yango bomoni mambo ezo comme la Mike. Pona nini, kapwa se repentir. Enfin que azwa récompense ya musalo ya sali na sena moy. Parce que tango tu n'es pas en accord na Nzambe, peu importe tout ce que tu pourras faire. Namko la suka Nzamba wanga na yo oza peine perdu. Ndelo Nzamba lingete. Soki Mike a rebongisa. Oza malamu mengi. Prions intercédons pour lui. On ne sait jamais. Nzamba Nzambe ki muta bongo le sabatu mitema. A capable osimba motema Mike. Enfin que Mike alega na rebongisa na Nzambe. Nzamba ebisi David après yo Salomon rozwa isika, mais soki Salomon yo kinga te j'utiliserai les hommes lokola ba fimbo po bazongisela nzela na ba betaye. Et salema na vie ya David à cause de lisumu ya Iri azalaki mukomusu chassé na trône. Mais ce qui était bien, David azongaka na makolo ya Yesu. Nde place azwaki elonga. Et Nzambe na bolingo na ya restauraki David azonga na trône. Soki Mike a comprendre langage ya Nzambe, pas ko s'humilier, tu es capable de restaurer et gloire à mibale koleka ya liboso. Et koleka Mike o ya liboso. Mais soka oyoka te bandeko nanga et oza pasi parce que mikolo ezo ya liboso na ye et koza malamu mingi te.
Et aux amala moté pour Mike. Souvenez-vous de la prophétie de Roger Baka. Ces deux amis intimes ont fait quelque chose pour déshonorer l'Éternel. C'était quoi la chose? De gauche à droite, monsieur Salema. Il y a des gens qui soupçonnent que Bazala Mwasi na Mobali. Ngaïte monsieur Salema. Lelo oyo, tout le monde a pasteur pédoula, pasteur pédiatre. Et qu'est-ce qui manque? Ou encore ce qui est la réalité des choses autres, tout le monde a entre bango. Et qu'on y peut être super aux allées solo. À s'y poser. Et là, on y a un sala qui est de zonara qui est à Nzambe. À part Bikota Kotana Bisangisa Sangisa. Oto yeba kala. Oto yebi. Izaka yango. Tous les hommes sont dans reprocher bango. Wana ka mitema na bango na ba conscience na bango na Nzambe na Satana. Nde ba yebi. Bande onanga, le malheur ne vient pas de la poussière. Toi qui es au son de ma voix, na vie na yo na parcours na yo, na bito tikini na passé au salani ni o lelo zo kangayo. Bongi sa passé. Luka mosel na Nzambe. Tout bela bonde la po na yo. Nzamba o salongolo. Tant ko santé ou ko santé te, nzimelanga passé za teti. Ato sali befo ndenge nini. Elo changer zate o kangano ka batu bandoki. Et y a pas si à ma bépé robangeza que si tu meurs dans cet état, et aux alans avantage na yote. Répands-toi, car le Seigneur t'aime et alinka bola monayo. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur MDG TV, ma foute, c'est comment c'est la grande dame. Tout le monde a une sous. De bonnes choses à vous. Merci, au revoir. Bye. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.